Mbote bandeko balandi ya radio pe television lokole bisika nyonso bozwami ndenge boyebi oyo bayebi ngai longoni ape matondo esonga mboka bino oyo yebi ngai te komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek journaliste investigateur ya Tongo ndenge alobaka toujours mon ami personnel commandant Anderson Congo de Djobour yebi commandant Congo Anderson de Djobour moi na mayele l'enfant propre quand on dira yeni mankambu umela commandant Anderson de Djobour. Journaliste investigateur ya Tongo ngayoyo ya 6h moins 3 kaka nena lubaka. Lisolo ya lelo zo pesanga mutuko swa masolo mikolo to pesanga mutuko swa osakanate. Na lingi ba papa boza attentif na émission oyo ba mama boza attentif ba yaya bana ba leki pour awa na radio lokole masolo to yaka ko pesa bino ba histoire vraie. Ndeko apesi lisolo na ye to tie likolo ya mesa to bete libino to expliquer bino na suka po pesi conseil po bande ko basana besoin ya conseil o pesa na besoin ya conseil te ndeko apesi lisolo pona ko sunga bande ko msuba ko ya te ndenge bango bakoyi ba mama to sala kama yele solo etali mingi ba mama to sala kama yele e kenge luka eluta kana bana biso surtout ya basi o bazokola Didier Djenga Bokula Kabarabas et Kofo Mbote ya maman Meta Mukendi. La femme à la minu coupa. C'est que bien. Tikato Vandisa, Yannick Nia, les dragons de la monnaie congolaise. L'unique et le vrai l'homme du moment. Oumela, ya pesata la te derrière la caméra, il bossa caméra te. Tijon Luchombo. Ya maman Fran, Mbote, l'enfant propre. Double brassard. Tijan Luchombo, yone mankambu, umela. Mbote na kuli. Umela. Lisole ya lelo esalami na Lubumbashi. Mutapesi lisolo Mama Monique. Mama Monique alobi totanga kombo ya Mama Monique, mais kombo ya famille totanga te totanga pe kombo ya mwana na été. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Monique azalaki na mobali na ye azalaki militaire. Bazalaki na bana misatu. Moko alaki na 9 ans, moko alaki na 7 ans, muso azalaki ba bi combien 5 ans. Mobali ya Maman Monique azalaki militaire na lobby bakendaki guerre. Série ya Muzeko, motanga musée aneko recruter ba volonté ba kendo bunda contre ba rebelle o yindaki kuna Baba ne kotake musée. Papa akendaki mobali ya Mama Monique akendaki rebellion wana ndenge zalaka papa akufaki pona ekola zonga kite. Akendaki bitumba atikali kuna. Atikaki Mama Monique na passe vraiment na bana mikende ngwana. Alors papa pe azalaki na bandeko na ye en fait leki na mobali papa leki. Maman Monique azalaki na 35 ans à l'époque. Quand elle azalaka mobala kufi, bon, gouvernement pesa mo indemnité muke bon, ba Monique e kokokate. Famille vandaki, ben si Maman Monique ça va, Maman Monique to libéré yo, vous avez nous jeunes 35 ans, au cours de la vie na yo pour mezati. Mais siko o pesa biso kaka de bana. Siko Maman Monique batala ba famille pe tali, bon, bana baza pena mikie 9 5 7 na 5. Et que simba penate bana mikene wa mingi l'affection pas ya mama. Bon, ndenge ya liboso ko ça na moi avec 9 ans. Babi ça va pour meate bozwa ya comme ça ya ka hotel biso. Papa le qui peut qui marié na mwasi na ye na bana mibali. Papa le qui siko azwa ki ya o azaki na 9 ans, azaki mwana mwa papa azaki papa o ya kufido Mama Monique azaki na bana ya basi misatu. Parce que moi, j'ai 9 ans, je suis allé à papa Leki na bango. Na Kamalondo. Tout à Lubumbashi, comme Kamalondo. Tout à Lubumbashi, dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Na Kamalondo. Mais tout le monde est solo. Tout le monde est solo. Tout le monde est à part Maman Monique, il y a Maman Monique, Maman Monique, il y a un peu de solo. Papa là qui pas joué moi à 9 ans, j'ai une fille à 9 ans, enfin petite fille à 9 ans, abandi ko kolo c'est vraiment difficulté à foutre lié classe moi à 9 ans à cause de ma classe nini. Ba primaire école primaire non. À lycée école primaire
abandi pe école secondaire. Bon, maman peut côté une jeune fille, c'est-à-dire que quelques années un peu plus tard, maman pas côté na papa maman pas bali na ye officiellement. A bali na ye pe akeli libala na ye, après libala na ye pe maman a eu chance na le deuxième libala ba ye papi na Afrique du Sud. Bon, mon c'est que ko télévision du solo, ba ye na Afrique du Sud na mobile na ye. A kumba mna malek na mbale na so ba ye awa na Afrique du Sud. Na Johannesburg. Maman t'a comme la Johannesburg awa aboti ba la susubi balé. Vous comprendre, il y a 9 ans à Tigaï na Congo et pas ya papa Leki. Ba Leki mbale, maman balaki, ba na Johannesburg awa ba boti ba na de maman comme na 4 ban awa na Johannesburg. Siko papa Leki patika la ikuna abundi atangisi ya classe ya kolipe ya comme jeune fille. D'abord, la songa masima avant ya pe. Non, c'était comme ça, oui. Ça y est, on va faire en Afrique du Sud. Ah, c'est là qui 6 ans en Afrique du Sud. 6 ans en Afrique du Sud. Et puis, zonga qui est sous na Congo. Tout le monde va dire que bimaka libanda ba kena roluka. Biso so bimaka libanda ko en Europe, Amérique, kena roluka. Soko zwinde ba zongaka. Donc maman Monique na mobile ba mona ke na Afrique du Sud. Ah, parce que ba zwinde c'est que ba ko luka. Ba zongi na ko s'installer na Lubumbashi sous. Tango bazongi na bango, évidemment, il y a 9 ans, a commencé déjà jeune fille. Pour me dire comme dans high school, tout le monde, secondaire, jeune fille, 5 ans, azonga qui t'a commencé na 5e des humanités. Et comment qui peut y avoir moi qui n'anda ka ya maman na bango ba Monique, ala lipe kuna. Un moment de jour au week-end, ils sont à lundi avec classe papa l'équipe va ko s'occuper na Monique pardon na ya bene à 9 ans ya ko comme c'est doit dado abana ko kabulate na ba na ensemble. Siko maman mobile na balaki bon abana ko melani mwanda moi whisky mais abana na contrôle ça que parents mais abana ko melani mwanda c'est bon. Jeune fille à 9 ans a collé déjà à coller jupe diplôme à la temps comme na 6e des humanités. Quand les alaka, moi jeune fille de jet. Nanzela pe akutala kina na tonton moko asepela kina e tonton asala kana SNCC. SNCC ça dit chemin de fer et donc on a compagnie à chemin de fer. Les akala bongo na Lubumbashi. Ba matuta Lubumbashi, ba mututa Lubumbashi donc bozo eba SNCC. Donc na Lubumbashi kuna so ça na SNCC c'est bon. Au sala kana Chekamine c'est bon. Quand on est à la garçon de jeune fille qui pressé papa na maman. Siko il y a 9 ans amane ko doser chérie na été en tout cas moninga na mbali tende ngo linga boye na sa moi si na yo en tout cas to kenemona papa Leki a expliqué a peut-être l'histoire papa banga kufa mbali pe pesi maman ça va moni papa Leki ba solda papa Leki ça va fiancé officiel ba kepe pa ya maman ba soli na maman fiancé officiel. Il y a 9 ans père qu'on soit diplôme d'état. Tant qu'on a eu diplôme d'état, mobile n'a fiancé tellement qu'il y a moins loco, à cadre na SNCC. Non ça va na ligne au continuer université. Au ça avoir 3 ans, sur au ici, voilà c'est bon. Dès que mobile est jeune garçon, on a foutu les mois na ya 9 ans. En fait, il y a aussi 9 ans mais soit comme jeune fille. Vous comprenez solo hein? Ou son mwila. Mbote. Maman filo ba ibeti. Vous comprenez le solo hein? Donc non malembe ndenge to tanga ba kombote pour comprendre ka. Roger Kizunga, on a un personnage Mbote ya maman Sylvia, na moni. Mbote na Dikina TV, la championne. Mbote. Oumela. Mbote na Papi Gen, mon ami personnel depuis Paris. Tout la vie officielle. Maman International TV, show. Mbote, Sikozali, na papa. Na moni kuna 0032. Maman Véron, Oumela, Mbote. T'es difficile, tu la fais propre. L'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre est là. Je valide. Na Mozambique, na mon nani kuna. Edgar Mvumi, papa na plamedi Mbote. Tu continues le solo. Ndeko SNCC fiancé. Ya mwana ya 9 ans, a un diplôme à côté chez l'université. Mais à s'abstenir kaka. Andimi papa alinga ki moi c'est monter maman ka non ça va.
ndenge mwasi ya bisinga aza moseka aza vierge donc premier ate afutele minerval 3 ans mobimba ya université azali na université ya Lubumbashi so na tanga kombo ya jeune fille bandeko ebele bakoyeba yango mpona kogarde secret crédibilité ya jeune fille tokotanga te mama boyaki mama loba etanga kombo na ngai kaka mama Monique peut-être obayibi mama Monique bakoyeba lisolo mais mama Monique ayekopesa lisolo mpona to penier non seulement bana nzambe mais communauté na so batamangala po atobetaka ba histoire vrai tangu ndeko mwasi azwi asilisi université akomi gradué sikoyo ndeko SNCC fiancé na ye abandi processus de mariage sikoyo basali pe mariage très bien jeune fille a confirmé mobali na ye ke nonga naza vierge yango pour ça ki mobali afutele ba classe po manga pena ya kotela ezaki mubesu oboko ne pena sopra pena nzetelaki mukie boti pena te boti manga pena ko mubesu ti manga eteli ndoko pena ba ino savanga na kolia pena manga etela pena ya fresh tozana ba audio en ndenge jeune fille mo expliquer mais tokutaka extrait pour boyoka tozobetana lisolo comprendre ndenge zalaki kaka ndenge zalaka ba futi mbongo ebel ba oyoka ni basenga pesa boy moi ça vierge pour santa ba mbongo ebele ya kosaka ba mbongo ebele mama Monika ya bino mobali wana futi bana mbongo sani yongo nyonso fête zalaki ya kosaka na te fête salama no hotel Caravia Andeka Lubumbashi hotel Caravia bokomi atala fête ça na hotel Caravia c'est que mankambo na nuit de noces car ndenge zalaka wana après fête faut que nuit de noces mama lobi wana siko jeune fille tabetela maman ba kepe na nuit de noces très bien ba lali na bango pe très bien na tongo fatigue ba vandi pe na tongo siko wana siko jeune fille beteli mama abi na monika imer pena ya mobile nanga eza susu ndenge zakate mobile fanga zakene azai asane sengo ale pena manga ya fresh mbisi ya fresh mama no océan mais azaki sengo kate abina fanda boye na moni wana jeune fille beteli mama na bango ndi mama beteli biso amona ka boye tango bazongi siko bakesko na ndaku na bango bazongi iska tonton oyo alors na SNCC azaki na ndaku na déjà pas il m'a posé mariage zaki samedi dimanche siko yo balalaki na hotel na dino sa Caravia na tongo bakendaku dimanche nango na pokwa jeune fille abi amonika no ba parents ya mobali na ye ba ye na ba fatigue fête wana atala pe mukeza bona papa leki na bango na mwasi na ye papa leki na bango afana abokola kie bana 9 ans ti akoli wana papa leka yera mwasi na ye mukete boye amona mama na bango pe aye siko na papa na bango mususu abale ba bango ba ye siko ba na Afrique du Sud bazonga déjà ba ye qu'est-ce qui ne va pas ba fandi pi wana kinzonti mobile na siko jeune garçon on a na SNCC ça bandi koloba non wana betel déjà papa na bango na téléphone na téléphone a expliquer te mutabande koloba ba bisa papa ya mobile que non ba bokilo biso to pesa yimonga libala bo seki biso que moi na bino azali moseka azali vierge donc ayeba na mobilité mais tant moi na biso basali dune nonce amoni que moi na bino azali moseka te azali vierge qu'est-ce qui ne va pas beaucoup c'est biso pour andine maman moi na loba moi, on a confirmé, jeune garçon à SNCC. Abino, moi j'étais surpris. Bouyebine na souffrance qui pour na moi sinangai na futi minerval na banaki pour passer la provision boyebite au muto ça na SNCC donc ça que ça va déjà. Papa les gars ko zo mondambu. Maman peut vendre ko zo. Malgré papa qui moi comment moi bien déjà vendre ko zo moi mke mais comment est-ce que moi c'est à kosinga il faudra que ça ngata vérité déjà parce que to yebi na biso que jeune fille mikolo yo déjà ça comme si 20 ans c'est difficile à la vierge si connais aller à libala ça nini ekufi na ko si ko zo so mo so te pour a kosingai à sa virginité donc talatan na joie qui est ba na 6e tina tangisi ba classe à jusqu'au gradué 3 ans et demi à peu près mais le long là ya à sa virginité ba ne ko sanga c'est donc c'est sûr azaki na mobali moko boye
o ba no vivre na yenga ba no ko utiliser nga pour na minerval na ligne souté dans libala et kufi ba le katani et puis plutôt pale oh moi si quoi et lesquels lié parce que moi si donc ndeko moi c'est que nga na sa vierge na kutana mobala ta moko te banda ba botanga ti na ko mamba boye na ko bala na yebi mbali te papa le ki a tombo ki a ko sakana te papa le ki bandi ba français voilà mama moningi to apesa lisolo papa le ki na banga tombo ki a ko sakana te papa le ki posa bomangai na bana ko pekisa yo mwana oyo ayaka pana yo te. Comment est-ce que yo mwana zo ya pana yo azola na pana yo peut-être avana sa mobulo zo bisanga te ne papa le ka tombo ki a ko sakana de siko mama ba mwana mama pe sozo de kelai mwana oyo ta ba ka pana nga bimaka te na nzela peut-être akosa busoba boye vraiment et précipito pal donc ba clôturer ma solo no libala e katani trop bien bozo mwana nduke naye. Bon, papa le qui peut siko orazo mwana zonga na boy kuta boy abi mwana ayo kisinga soni tala fête oyo mwana mbala bata sali ya kafu apesi biso le kumu na quartier mais ntoka mwana kosi et puis papa le ka tombo ki akosaka do ye seka mama ya mwana wana do mama Monique nde abale ko kamela mwana ye mibali abi on connaît pas nga pe souté ne mwana sala besoin mwana ke na epa na yo siko moi les autres qui là comment est-ce que mbala banga na virgité ndeni nga na yebi mbali te bananga na botama ça va azupe mwana ba qu'est-ce ko fala epa na papa mama na ye na essaye mama na ya sabala déjà na sima bote ko bana balaki mbali ani ko fanda siko pa mama bango papa legi paki et pesi pito pa la rosakanate ba mama to surveiller bana ele soki papa kufi eza fin du monde combien de mariage auto mona ke na bolingo papa kufi mama tikela na bana e pa boko libana ti bana ba ko mpe batu parce que mama ne ça na toucher bana ye moko vidéo donc ozo mwana ko repesa ba bokilo to ba semeki est-ce ba s'occuper na mwana yo comme se doit tala miracle oyo salami bazo bate kindoke continue kati to ndeni mwana oyo et puis mwana ngwa lobi soki mwana ngai mama bela mbondo ai mwana ngai na limite ke aiba mbali parce que qu'est-ce qui a fait kindoke ne koti sala ke mwana mwasi asa la virginité mais bana botama aiba mbali te siko mama et pesa mama souci a osakana te une semaine 2 semaines et koki webeka mama ne razalaga akobenga mwana mwasi yaya avanda yebisanga est-ce que tango bande ko ya pana ngai ozaki na moi tonton mota ne ko déranger au na yebike bini na itongo tanga université peut-être professeur akoka to ba point ba cours pona abia fo le cas il faut OK bobi manaye o sala ngota mama na sala ya ngote ngana za vierge oza vierge te mbalo ya oza virginité siko mama siko lekeli mama siko anipe ko bulu est-ce que tango mwana o banaye ko yawa est-ce que papa na bango ya awa abanaye ko toucher mwana te so mama lobi e tika la mukena tuna mbala na ngola sana ye est-ce que yo bimana mwana te de po e banaye ko yape o mona ba mpena papa ba kei ba lie bango ba ozonga mais est-ce que papa ça la kite mwana mabete donc abisomo siko mwana mwasi yemope lo et ben non ça là est bien mais finalement c'est quoi mama ya kobenga su mwana yaya to roboma yote libala et si kufi mais na yebiko ningi mbala na yo mbala o pasa na problème te mais pourquoi o saka ete ko za virginité atanga mama na yo ebisaki ngate pona nini mwana zo insister ka mama nga na za moseka na za vierge na mbalité mbala liboso za mbala o ya balinga wana mais mbala abi o za virginité siko mwana siko yo tala ka universitaire mais ebimaka mwana te ça siko mama vierge ngo za ka ndengeni n'est-ce pas soki ona na normal tabi ça ka ndengo wana siko atuni mama na bango mbala nanga ko eba ndeni kenga na za virginité ba mama to solo kana bana lobaki leo to elibi na ba mama to pesa conseil pour za radio le Kole TV to pesa ka conseil oze mission oza ka papa vandi mama vandi ba ya ba vandi ba botala
papa fiston Pelé tata ya cédé avec la télévision adopé sa conseil to pesa maté hein. Maman Béatrice Bouki Mbote prière peut to kana avec le sambo nanga kana mingte e okokisama umela na famille tamoinos tout nous sommes de paix de cœur. Moi la tuni maman viens jango za kanenge nini maman ani ko expliquer moi ya omoni moi so abotami na kati na ye excusez to expliquer pour na bande ko ba bele ba yebi pete ya ba to expliquer pour yeba pour ça esunga na kati ya njoto basi ezaka na kushi mo ezala kawana ezaka bati shimo mukie ezaka lwa lidusiko ide ba finika ngo pochette moko kushi moko bo ezaka mo pété kushi on pe ba 20 ba misise leka na kati. Alors soki okutana mbali bostanga ko pénétrer ezaka makasi pena tanga ko pénétrer alors kushi wana ekokata ne pasuki po peni ekota. So pene koti siko bon et comme makila ça va 20 ba misisa katani mwana makila mwa mukie la sike couche wana katani nzela ekomi libre siko yo pona siko sala rapport sexuel o kapena ba pasiti et ça maka une fois ce qui vous pénétrer une fois ndengwana esili donc mobile na yo abaki oza virginité pour autant ba être pénétraki abande ko zela amona makila e manadra pour à confirmer n'est pas makile bina trate yango asili ki osa virginité yaya siko yebisa ngai nani nde asala kyo makambo wana bali boso mwana bi mama mutu moko te asala nga makambo oyo mutu moko te yaya kokosa ngai te atuni kuto c'est tango ya awa na mona moko bomba pena papa na bino est-ce que papa soka meli maman le banenga bo respect rapport à comprendre maman longa makanisi wana papa atika ko balanga te loko moko te abi bo kuna te ngona fana papa leki na bino kuna ba ya karte bane ko simba papa eloko mama eloko te siko mwana pete malingi bala na yesiko eto pesa e passe mais ngaba zunga à 9 ans papa leki a souffrir pas beaucoup la biso a souffrir de la vitamine nervale malem batina 6 classe mais tala le yo sala ngai bina boui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi la télé je vois toka qu'est-ce qui s'est passé et ça là que moi na oyo to autant a combattre pour le respect à la virginité tout attentif bandeko toka qu'est-ce qui s'est passé vous êtes dans ses mains tomeka koyoka voilà. Atiamu. Kapaliki. Na aja 9 ans. Nezala mwa muke papaliki na mona kaninga memingai. Et après batra et bébé makila et bimaki. Voilà. Donc yoki na ebité na bandela toto yoki déjà to yoki. Mwana sikoyo akeko luka mama na akanisia wike amone ke libana ya kufa zongi sima kanisia l'époque mais tamu na yaka et papa leki jour moko boye amone yaka papa leki na bango do papa leki papa na bango ala ofana pa na ye oba kotika pa na ye confesse pa boko la mwana po papa banga kufi papa leki azwa jour mususu akangie amemie asali makambo asate do makambo salite na suka moni boye dra e bimisaki makila yango abule siku akanisa bendi film wesono mwilo komi donc makila on e bimaki zane mama lobaki akesi kwa ebisi siku mama na bangu mama tala boye mama bime oui yango papa le a déverser kiyo mama siku akumbani inde na mwana mama pese siku kanda do mama Monica abi papa fiso kanda na yoka kanda ningwa te tala kaka ndenge papa leke yokisanga so na misa batuke ngai natina mwana kindumba bava na famille pena boyi na famille bakena bengisa famille yaka mwana loba makambu oyo oyebisinga na bisa famille moi ça papa leke alaki wana bande ko sumi kolo ya famille bazalaki wana mwana lobika ande boyoki wana ke avana jour mo bona papa leki akangie
na sima si samoni makile bimie ba na été mona yo normal mona mke 9 ans a éviter makile ya nini siko tango ba ba expliquer que non nena expliquer bino a couche so katani ba 20 wana et bimisa makile ya ngoza sous virginité papa le qui a mori posa akufa batuni papa le que c'est solo ko sekamta ko ina velo mpesa dina mafuta et pesi pasi ya kosakana te. Papa ne se rappelle plus et puis il serait aux ongles. Et puis il passe. Si qu'on famille, c'est ce qu'on a processus. Il y a aucun dé, qu'on bête la vérité. Ma ben ça me balle na eba yebisa yé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi c'est à cause qui yote ayeba kité. Azala ki moi na mke tala makambo le gars. Est-ce que mo bali wana akolimbisa? Akolimbisa moi c'est na yé. Yango maman Monique atala ka radio le collé ma solo abili kambu oyo. Non, na kotika ngote. Na benga papa fisto na yebisa ye abet apenye ba mama nenga no ba émission oyo. Et ça ba papa ya buane ba mama ya buane ba landaka pour conseiller ba ndeko ya communauté. Ba yoka. Ba pesa conseil. To ça na ndenge nini. Tozo ke no rebonde na papa wana soka ko ndima. Sopa on ndima te. Nzambe ka yebi. Mais bo samba na pona biso tanto expliquer mobali wana. Andima azong samwana na libala ayeko papa fisto benda ba mama matoi na ba papa mususu monsieur pas la rappeler ono papa kufi ono famille papa ba zo bana po ba boko la wango nana yebisi bino ke mama soki papa kufi boko la bana te nana yebisi bino ke soki papa kufi ata mama bali mbali mususu ba boko la bana yete non. Au contraire, pour tout le monde, c'est grâce à la part maman, pour maman, vous avez soin bana comme c'est joie. T'as la chico papa leki, papa il confiance papa leki. Leki propre à papa, t'as la makambo, ça l'ignorance. Combien d'années moi, j'ai 9 ans, moi j'ai combattu la tina à 26 ans. T'as le problème des bendi. Maman te fongo la mise. Ata kutu bana, ata papa pe na libala maman kufi otikile bana, ono eleki na ngai moi si, joa bana ola ko bokola ngote te. Papa zalaka na bana yo sika moko. Et puis si passe bande ko pesa conseil bo sunga libota oyo na ba prière ta bo samba lo baka mama Monique pour to be ko devoir combien de famille pe pesa mbilinga to be ko tanga combien de jeune fille pour basa na passe na minute oyo bogi mo ana expliquer aso le la do ils fresh ndengi atro baka ba histoire vrai. Tu as appris à toi aider communauté, to peiner communauté, to sunga sera de quoi koi de comme ça quoi te yo muto otala na minute oyo papa kufa ozi mwana opesa pa ndeko banda ko landa hero landa la révolution santé bana mbala te ya base te ya mbali mina so bana bana il faut protéger les enfants et puis si passe pour na lelo to suki awa ndeko nyonso za lisolo ko pesa biso to beta pona ko sunga ma solo ezo sunga bandeko Congo central chez Abidimbu Polydor mazumona mbote ba conseil na yo Polydor ezo sunga communauté ya bata mangala ba benga na États-Unis ba benga na Amérique du Sud na Europe na Asie ba bino yebisa papa Polydor conseil na ezo pesa biso ba kasi ezo sunga biso continue na msala ndengwana MK, Shock Love Mapendo, Mbote. Maman Vanessa, Shock Love Mapendo, Mbote. Vanessa Paradis. Benga tout numéro na biso soki osali na lisolo ko pesa to commentaire ko sala plus 27 67 64 320 85 okozo équipe à rédaction ya Radio Lokole Masolo. Bande ko to s'abonner massivement à la chaîne Oyo Radio Lokole TV. Merci na bande ko ba s'abonner déjà. Merci na bande ko ba s'abonner pour partager l'émission pour à chaque fois. Soki yo ezio te peut-être ndeko ndeli solo. Asana kawana eko sunga ye. To ndeko otndeli solo ateli ndeko eko sunga na communauté na biso. Soika masolo pamba ya kofinga na ya kochwala ba partager ngo rapide masolo éducatif o sunga communauté ndeko pas partager comme problème ndeko ko ba émission pour la yo moté audio émission tali partager occupé audio émission partager to s'abonner na Radio Lokole TV c'est facile au kotika wana do YouTube Radio Lokole TV au comment to subscribe na quoi qu'on puis au fini cloche à notification pour rattraper l'émission T. Tant qu'on a des vidéos, aimez penas et like, ça au fini wana.
Voilà. Merci na Mama Rina Rumbi, la femme à la taille de spaghetti, Odaki, de biso na réalisation, elle est là, à Sungi biso, na réalisation. Merci na Chris Laris, Odaki na caméra, et puis na famille Laris Mobimba. Merci na Kevin Pelene depuis Cape Town, na Bozaï Bele, Kuna, donc merci Nabino. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locole, Masolo sur Radio Locole TV. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap. Et tchara pasteur Nico Payne na Cape Town, Umela, Mbote, Losako, pasteur Million, Paylor, na Paris, Umela. Chap chap.